Bonjour la famille, coucou, coucou, bonjour à tout le monde, bonjour la famille, coucou. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, voilà. Malgré hier, on a fait une émission, mais je me porte très bien. Voilà, shalom, shalom, d'abord homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bizuibino, boboto, bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko na ngai, ningana, voilà. Musala papa, musala mama, naza na une semaine ya congé, yangwana tozo sala beau matin te, mais binomo boyebi ele kaka toujours bien. Voilà bandeko nanga boboto bondeko, na bandeko na biso église ya catholique, et puis topesi bayenge na bundu dia Congo, na église ya MPV ya Longo. En tout cas, vraiment matondo na bakimbangiste, toute tendance confondue, boza bienvenue na sous les baobas, bonne journée na bino, lelo mukolo ya mercredi, hein, les jours passent tellement vite, lelo vraiment to commis déjà les 30 octobre, vraiment les 30 octobre, je crois, ils allaient journée à souka na mois ya octobre, voilà, octobre ils en a 30 jours, hein, 30 jours, 31 jours, pardon, lobby pe tozana octobre, voilà. Tous en a 31 jours en octobre, tous en a 30 jours en novembre, puis tous en a 31 jours en décembre. Voilà, bande konangai ekendeke ndenge wana. Voilà, tobo sanité, kopé se sumbote, na bande konabiso, ya témoin de Jéhovah, ya Bima, Néo Apostolique, Armée d'Isali, The Way, voilà, toute tendance confondue, naba athée, naba non-croyant, topesi bino bambote ebele. Voilà. Vraiment, Nzambe amona bino aeba ko pambola biso nyonso pe aeba ko changer mitema na biso ba oyo bandimela kaye te bandimela ye, ba oyo bandimela kaye bai kampiko ba kwea te. Voilà. Puis tozali wana na live together, ezali vraiment site de rencontres. Je suis là pour sauver ma famille, pour sauver bato ebele, tellement to komi ebele, toza na biso, to koka na biso déjà na poto, toza na besoin ya kotala mibali na Congo te, ya kotala mibali na par-ci par-là te, soki tozali organisé na kati ya communauté, et puis soki bopesi ngai confiance, vraiment ba papa, ba mama, bozo benga, to sangana, to balana, biso na biso awa, au lieu ya souffrir, aussi au foutaki batiki, au côté ba mayo, sali bo bimi koto yo, apo que no lukaso, moi si moko bien mobali moko, o bandolukile banzela, kota mai, sala boye, même iso zo sala, pesa ni de compte, sala boye, nous, on ne peut pas vivre na ba dépense ebele, alors na lisolo mukeka epa ya la danoise, aux yeux moi c'est bien, aux yeux mobile bien, ezali site de rencontres. Bande konanga ebele bazo comprendre te ba otunanga la danas ozwaka basi yango wapi ozwaka mibali yango wapi bande konanga kotanga classe eza nécessaire yo muto tanga te yaya zonga sala formation parce que soki balobino site de rencontres jamais koya kotuna question bête comme ça oyebi ke basi ba bengaka mibali pe ba komisaka. Donc ba question mso ezaka ngana mona so muta tunyango donc epesa ngana pasi na mawa bon eza pe faute na yote kotanga pe sengaka mbongo ta mususu bokokaki yango te na famille na bino mais lokolo komi na poto formation eza ofele zongela formation yeba kotanga yeba pe ko se documenter yomoko et ça la bien bande konanga yika ndenge ezalaka bino mo boyebi nde na ebisaka bino soki na yoki prophétie et que ebeti motema na ngai en tout cas nakoya et puis toko solola yango voilà toko solola yango et vous allez bien makasi pour ni bobenga ngaka so na bandi émission. Moi je comprends pas, j'étais là, vous n'appelez pas. Allô? Bonjour ma belle, dans une émission na bengo après, s'il te plaît. Merci. À tout à l'heure. Voilà, donc bande konanga bolimbi simuke. J'étais où? So ba benginga et puis sanga moi troublé na mutum. Voilà. To continuer soki nazana nazui prophétie kwei nazala d'accord nango te
soki motema nange lobi na lekisa yango na kolekisa yango parce que nga na kosala kaka analyse eza prophétie na ngai te pona nasala na examiner yango na yeba ke makambo baoloba et vraiment écouti ngai vous comprendre neti par exemple soki profession na otiela bino soki penza eza ya ngai na ko examiner yango et puis na kozwa parole de Dieu na tie pembeni na zui pe coutume na tiengo pembeni parce que ngai pona nga parole de Dieu etambolaka pe na coutume nanga na beti yango na siko na tali bien na lobi waouh donc oyo penza ezanga il faut na boaka boye na longola oyo na longola oyo na longola oyo voilà bande konanga ndenge etambolelaka alors ba prophétie ko elisusu pona lombo eloko nini etindi ngai na tia prophétie oyo nayebi ke azali très sensible na ba prophétie asili kaka na ye asalaka oyo akosala mama asala na ye mais ngai eloko na tieli prophétie oyo parce que la dame alobi ke bazopesa ba nzamba yebisi ke bazopesa ye ba prophétie ebele puis ba prophétie bazopesa ye ezali penza ya ye donc il faut alandela yango na bokebi nyonso oyo batu bazomona pona Marie pona Laure Mbongo s'il vous plaît bo limbisanga pona Laure Mbongo bambote belé Marie Laure na confondara toujours pona Laure Mbongo ezali ba prophétie ya ye penza a examiner yango bino bakadia mpemba bo sala kaka analyse OK alors bokoyoka yango na bokebi nyonso ndeko mwasi azali congolaise te azali mutu ya bikolo mususu soki Côte d'Ivoire soki wapi bokolanda yango abanoloba na français ngai nazala ba mama na ngai et puis émission na ngai na lingala sala ngo na lingala na langue nationale na langue maternelle voilà lingala c'est la langue maternelle ya ngai o ngale na bandi kokola naza nguluma na botami babandoloba na ngai na lingala OK moi na ndambo wa français po mama na ngai pe aza mutu moi ya côté mobwe alors bolanda na bokebi nyonso tout puis toko analyser toko balola na français tant soka lobi na tie pause na baloli parce que alobi quand même 17 minutes c'est beaucoup na zelaya silisa poninga na balola non on n'a pas le temps oyo na ko balola na baloli oyo pe na ko balola te na baloli te voilà donc bino bo like mission bo partager bande konangai ce qui émission est comme lié denge balasima et comme la qui est malgré réaction nyon soit sala qui conscience na ye eyebi oyo pe bazoloba na ye awa conscience na ye ekoloba parce que moi senga koloba makambo ya ye nango pona Laure Mbongo donc bande konanga moko pati moko pa café et les kaka nango na émission maïebele ça fait du bien bande konanga bomelanga maïebele balobaki plus de 2 litres par jour ce qu'on me dit déjà 1 litre et demi docteur nanga lobi c'est déjà très bien pour nous sokola barin ko sokola masuba et masuba ezala bien et bon baba décheté vraiment bande konanga l'eau c'est la vie bande ko nyoso bomonaka ba bière ba jus ba nini nyoso basala ngoka na mai alors malamu melanan o eza pur que o mela o eza coloré alors bande ko na biso nyoso émission lelo kopwa mai tokos na ndinga mukete like émission s'il vous plaît partagez et au sala bien ma casse voilà donc voilà totia mboya totia mama voilà totia moi mongongo makasi ekosala malamu to banda Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je viens rapidement pour faire la vidéo de ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, nous a montré. Donc, rapidement, je vais faire la vidéo. Mes bien-aimés, avant de commencer, on va prier. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur.
que le Seigneur Jésus de Nazareth prend contrôle. Ce qu'il nous a montré, on va tout dire. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, mon Dieu, aide-nous, de magnificence, Seigneur, de sagesse et d'intelligence, Père de Nazareth. Il n'y a point de Nazareth m'a montré. Voilà, c'était le 28 de 7e mois. Le 28 7e mois, l'année grégorienne 2024. La vision, voici la vision que le Seigneur Jésus de Nazareth m'a montrée. Voilà, n'a pas sa moi précision. Notre maman lobi que vision nae azo qui on a 7e mois. C'était au mois de juillet, mais avant d'aki nango a examiner yango avant nango a eko publier yango siko awana octobre. Donc ezali émission ya sika a publier yango tango plusieurs répétitions ya rêve wana et celle qui a lobi non cette fois-ci il faut aloba yango parce que nzamba zo lobele yango azo lobele yango mais mbala liboso oyo yé a mona ki vision na ezala ki na mois ya juillet. Voilà. Bolanda. Je dormais, je finissais de prier et je dormais. Et là, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, dans sa gloire. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. J'ai vu le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit, ma fille, je vais te montrer ma fille. Et quand le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, je vais te montrer ma fille. Et le Seigneur m'a montré la sœur Laure. La sœur Laure Mbongo du Congo Zaïre, de RDC. Je l'ai vue. Donc, elle était habillée, elle avait mis les mèches, tous les trucs que Dieu n'aime pas. Elle a mis ça. Et le Seigneur Jésus de Nazareth me dit de le dire. Le Seigneur m'a dit, ma fille, dis à Laure Mbongo. Ndeko na biso ya bikolo alobi ala asambelaki tanga sisi ko sambela alali abandi achaki penze Laure Mbongo te akanisaki yepete elongo mongo te tango alali amoni nzambe alakisi ye Laure Mbongo alakisi ye amoneki alataki ba mèche na mutu tout alors le Seigneur a yebisa ye tozokende pa nazolinga na balola kana lingala toloka makambi nzamba lobaki dis-la que de ne pas douter de tous les messages que Dieu l'a envoyé, que je l'ai envoyé, qui ne doute pas. Parce que eloko elobelinga na zongi lango na tia yango parce que ezande point oyo nzamba azoyebisa ser na biso ke a douter na ba message moko te. Donc quand on te dit ne doute pas na ba message, on te dit pas on dima yango mais on examiner ba message wana nyonso to on nzambe pa kolakiso ke oyo yanga na oyo yangai te. Donc place on est lobi non et interpeller ngai parce que Atiaki têtu parce qu'elle était même venue répondre. Elle avait même fait des scandales, bas scandale, bas scandale. OK? Na ba réponse naie, c'était ma réponse choquante. Alors Nzambe a lobi qui a douté na message mon côté. Maman la biso boy ayoka ne pe lingala te mais ayebi na epete ndenga zawana yebi ne pete ke ser lem sou ba pesa ke ba message e belé so yebi te sou pa yebi mais yazo pesa siko ndoto na ye. Donc voilà ce que liko finga pe mutu mo awate yo pesa kaka ya yo analyse maman azo kosa ou bien azo la vérité point barre. OK? Voilà, si tu insultes ici c'est ton problème, c'est pas mon problème.
c'est ton problème. Tu m'insultes pas, ni la dame, mais tu insultes les dieux vivants. Ok? Voilà. Si tu veux avoir des problèmes avec les dieux vivants, insulte. L'homme, bon, il chante. Mais elle chante la manière qu'elle s'habille, la manière qu'elle met les mèches, la manière qu'il décapate la peau. Il décape la peau, il met les mèches, elle met les mèches, elle met les ongles, elle met elle met les fards, elle met les fonds de teint, les choses abominables, les choses que j'aime pas. Elle met les pantalons, elle doit se repentir, elle doit se repentir. Elle doit tout enlever. Voilà. Bande konangai ndenge Nzambe azoloba. Ngala osalaka analyse. Alobi ke long bongo ndenge alataka Nzambe alobi asepelaka nango te. Ndenge atchaka ba maquillage, ba faux de teint, atchaka choko. Donc be pona ye atchaka ngo choko. Long bongo azaki mwindu. Ba koma pembe. Mais to batinde nga photo mama bango azaki clair mais bato ope bakola kina ye basolola nanga moko azaka na États-Unis bambote belé moi classe na bango alobai nanga kuta bi soki penza olingi leur mbongo ye bake osolo pe na moto ayebi ye loba na ye kombo na ye tonda je crois eye linga tonda banda ko benga ye tonda ti bazokola ti azokola zangi na kombo ya ser ya leur mbongo te kombo na ezaki tonda babenga ke tonda tonda eza lokola merci je crois maman na ye comme ça bande ko bota lisu te soki nini mais maman na ye pas zalaki deuxième femme ok bazaki moi celle boso zalaki maman na zaki deuxième femme a comme une période mon mabota ça ki loko ikangama après ko bota leur mbongo babende ko benga ye tonda donc na manière ezali merci voilà donc mais azalaki mwindu mbala moko mutu akoma pembe bon soki aye na pembe na ninga ki mukolo ye mutu akoyeba pa bamsusu na mukolo bachanja couleur bamsusu azalaka pembe na bomwana akoli akomi moindu msusu ya ye contraire azalaki mwindu na kokola akomi pembe mais soki atiaka choko akomiyeba ke naza na catégorie ya makambo balobi côté kolata na ye ngala monaka ser l'or alataka bien alataka décente mais ndeko mwasi alobi ke Nzambe alobi azosepela na kolata na ye te ngana na mona ser l'or te na mona ye te na ye te soki bubu wana atiaka pantalon na se maintenant na mona alati pantalon te na mona ke bimbe alata ba bubu ba bilamba minene mais mama na biso alobi ke ndenga latelaka Nzambe alingi yango te. Voilà. Donc maintenant, c'est alors bon de voir est-ce que c'est que la maman dit, est-ce que nga na kati ou pas. Kotia ba maquillage, biloko wana nyonso, Nzambe alingi yango epa na yete. Voilà. Nazo tanga message mo bimenga kuna. OK, tozoleka. Mama loba. Elle doit tout enlever sur elle. Elle doit être naturelle. Naturelle. Sans mettre les mèches, sans mettre les ongles, sans mettre les vernis, sans mettre les fonds de teint, sans mettre les pantalons, sans mettre les maquillages, sans mettre les boucles d'oreilles, sans mettre les bagues, sans mettre les chaînettes qui couvrent aussi sa tête. Dis-la. Dis-la de se repentir. Dis-la de tout laisser. Parce qu'elle ne chante pas pour le Seigneur Dieu qui est Nazareth. Elle chante de son propre compte. Elle ne chante pas pour le Seigneur Jésus Christ. Parce qu'une femme, le Seigneur il a dit dans sa parole, dans Matthieu 10, 30, ce qu'on rajoute vient du malin. Ce qu'on rajoute. Dieu nous a créés naturels. Il y a les versets que le Seigneur Dieu qui est Nazareth a donné. Il y a tout ce que le Seigneur me dit, je rajoute rien. Le Seigneur m'a dit, dis alors. Moi, je ne regarde pas.
Je ne regarde pas la sœur Laure. Bon. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu celui qui fait. Qui connaît. Dieu celui qui connaît ce qu'elle fait. Parce que Dieu lui demande de se repentir. Dieu lui demande d'écouter. Je ne sais pas. Le Seigneur, il a envoyé les messages. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui a dit qu'il doit écouter, qu'il ne doit pas douter tous les messages que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a envoyé. De lui dire qui se repent. Nzamba lobi ayoka ba message nyonso yo ndengo zoka ngabwe so ozana message nzamba pesa yo obi oyoka place mo balobela lombo bilo nyonso tuana botindela ye fwa yoka ba message nyonso a se repentir bande kona ngai soki nzamba azokoloba boye pona yo alingi yo Dieu t'aime aboyo kufa na masumu nzamba moni parcours na ye ndenga bandi azalaki moto pamba ti lelo komi moto élévation nzamba boyike akende akufa na masumu amonaka pe bolamu na ye ayedaka ba veuve ayedaka ba orphelin asalaka ba don mwana mwasi wana asalaka ba don ebele nazoyebisa bino alexaka caméra te asalaka ba don na ba don ntango osala ba don na yo nzambe koyokela yo mawa nzambe kolinga te okende na esika mabe nzambe kolinga te osuka mabe po bato mosusu babi mama la danoise na paradis na lifelo ezalaka kaka na se awa oyo balobaka bongo ok tondimi bino bato boloba bongo me biso toyebi ke paradis eza awa na se mabele te alors kolinga pe teke malheur ekomelo awa malheur ekoza pe koza na mbongo me okoti maladi moko boye ezolia yo nzoto ezolia yo nzoto bate na biloko nyonso ozaki nango oteki ka mpona soin santé ti pe biloko esili okufaka pe te à la fin biloko nyonso ekei ozongi maboko pamba donc bakundi okutuna ba problème alors kolinga okoma bongo te soki nzambe azo insister mpona lor mbongo bandeko nanga bokomisa message bolaike ayoka yango a changer ok voilà tozokende Mama Loba. Qui laisse tout ce qu'il met dans son corps. Qui laisse le décapage de la peau. Atika choko, atika choko. Parce que Lévitique 19, 28. Les mèches. Ma mèche. Les fonds de teint. Ma fond de teint. Les cils. Ma cils. Les tirés. Tirés. Les colons. Eh, bah, les maquillages. Bah, tiré, bou. Jérémie 4, 30 à 31. Les fonds de teint, les phares, les fossiles. En tout cas, l'ola, passe na côté, hein? Les vernis, les pantalons. Yes. Deutéronome 22, 5. Il est écrit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien aimé, la sainteté est prêchée. Le Père des Nations, il prêche la sainteté. Maman Daniela Israël aussi parle de la sainteté. Il y a la sainteté pour les femmes. Dieu il veut qu'on s'habille correctement. Dieu il veut que les femmes soient bien habillées. Dieu il veut que les femmes soient naturelles. Les femmes, quand ils prient, ils doivent couvrir sa tête. Vous chantez la tête ouverte avec des mèches. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que dans Matthieu 10, 30, dans 1 Timothée 2, 9 à 12, Jérémie 4, 30 à 31, Deutéronome 22, 5, Lévitique 19, 18, 28, Ésaïe 3, 16 à 26, 1 Pierre 3, 1 à 6. Mais bien aimé, vraiment, j'aime la sœur Laura. Je le voyais, ça fait longtemps que je ne le vois plus. Je le voyais en 2000, je le voyais en 2014. Ouais, je le regardais, mais après, je ne le regardais plus. Jusqu'à présent, je ne le regardais pas.
je ne le garde pas. Mais le 28 de 7e mois 2024, l'année grégorienne, et le 18, la nuit de 18 au 19, 8e mois 2024, la même vision mais est venue encore. J'ai noté. Quand Dieu me montre les visions, je ne parle pas. Dieu me bloque les visions. Mais quand je parle, Dieu me montre encore les visions. Donc ça fait 2 visions que j'ai eues pour la sœur Laure. Vraiment, Dieu l'interpelle. Dieu m'a dit de te dire de tout laisser. De laisser le décapage de la peau. De laisser de mettre les mèches. De laisser de mettre les ongles. De laisser de mettre les vernis. De couvrir ta tête. Dans 1 Corinthiens 11, 10. De laisser les maquillages. De laisser les chaînettes. De laisser les boucles d'oreilles, les bagues. C'est interdit. Les vernis, les pantalons, c'est interdit. Dans la parole de Dieu. Les versets sont là. 2 fois. Le 28, 7e mois, je répète. Le 28, 7e mois. 2024, l'année grégorienne. Et le 18, la nuit de 18 au 19, le 8e mois, 2024, année grégorienne, la même vision est venue pour la sœur Laure Mbongo, du Congo Zaïre. Yes. Maman pasteur nyoso faut bolanda version. Ce que Dieu m'a dit de te dire, c'est ça que je te dis. Et Dieu demande, Dieu n'est pas là-haut. Tu lis sa parole, les versets qu'il t'a donnés, tu lis et tu pries Dieu, tu enlèves tout ce que tu mets sur toi et tu pries Dieu. Enfin, tout est vanité aussi. Tu couvres ta tête, tu pries Dieu. Si tu cherches à connaître la sainteté, il y a le Père des Nations. Vous allez dans, Père des Nations, dans le profil de Frère José Isaac, ou vous allez dans le profil de Maman Daniela, l'Éternel Dieu Jésus-Christ. Vous allez savoir la parole de la sainteté. Là, Dieu a donné les ordres. C'est dur, hein? En tout cas, passez le message à la sœur Bongo du Congo Zaïre. C'est le message que le Seigneur Jésus Nazareth m'a donné. Il y a un autre message aussi pour la sœur Nadège. Nadège, la femme de Atoms. Et je vais donner ça prochainement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous avez entendu le message, vous passez le message à la sœur Laure. Parce que Dieu m'a dit, s'il n'écoute pas, mais tu donnes le message. Tu donnes le message. Parce que Dieu a déjà envoyé beaucoup de messages à la sœur Laure. Voilà. Dieu a dit, il doit écouter. Elle doit écouter le message. Elle doit pas douter. Elle doit écouter. Elle ne doit pas douter. Elle est obligée d'écouter, examiner. Il prévient son peuple. Quelle grâce pour elle. Il parle à son peuple. Comme il a dit dans Job 33, 14 en allant. Mais avertir. Hein? Job, beaucoup de moi dans Dieu il connaît tout ce qui se passe sur la terre. Il connaît tous les chants là qui chantent là. Il y a beaucoup, ils ne sont pas de Dieu. Hein? Mais bien aimés. Il y a beaucoup, ils ne sont pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Hein? Soyez vraiment éveillés. Que Dieu bénisse tout son peuple. Amen. Ce que Dieu m'a dit de dire, je dis, je rajoute rien, j'enlève rien. Ce que Dieu m'a dit, je dis pour la sœur Laure, de lui dire d'enlever tout ce qui met sur son corps, de s'habiller d'une manière décente, comme il est écrit dans 1 Timothée 2, 9 à 12. Voilà. Pas de tresse, ni de tresse. Non, non, non. Pas de tresse.
qui lit sa parole Yeah. dans Jean 8, 32, Matthieu 10, 30, Maman. 1 Timothée 2, 9 à 12, 1 Corinthiens 11, 2, 10, Jérémie 3, Jérémie 4, 30 à 31, Deutéronome 22, 5 pour les pantalons, Lévitique 19, 28, c'est pour le décapage de la peau. Ésaïe 3, 16 à 26, c'est pour les chaînettes, les boucles d'oreilles, les bracelets, tout. Ça est là-bas. 1 Pierre 3, 1 à 6, ça est là-bas. Lisez. Et 1 Corinthiens 11, 10, c'est pour la femme doit couvrir sa tête. Il ne va pas laisser la tête ouverte. Il doit toujours couvrir sa tête. Comme la dame ici. Que le Seigneur Dieu de Nazareth vous bénisse. L'exemple est là. Voilà. Voilà, bande konangai. En tout cas, na koumila nanga mingite. Parce que naza na likamba ko bakisate. Naza pe na likamba ya ko conseiller leur mbongo te. Non. Ngai na ye kaka. Parce que oyo etouché ngai. Na lobi pourquoi pas. Toto lekisa yango. Parce que nga souke eloko etouché nga na lekisa yango. Et puis la maman nous a demandé aussi que bo lekisa yango, bo panza yango, pona ekomela ye. Et puis a douté na message mon côté. Mais le logo na koloba kaka ma petite sœur Laure Mbongo yo moko yebi biso na otokozwa même camion na nzela lubozi yo kaka conseil tika kolanda bafana kwiti tika kolanda makambo mbali na yo. Le salut est individuel. Yo ka o bango bazoyebisa yo. Ko salela nzambe ezalaka facilité. Il faut que yo kape makambo nzambe aoloba po yo za populaire. Eza bongo za muto yebani nzambe akolobela yo d'une manière ou d'une autre. O sali mingi na communauté. O pesi ba don. O sali boy. O sabeli batu ba témoignage eza. Ok, i place tel. E pa ya mutombo. Oya ya soki mutombo oya ya sango wana pesa ka ba information ba bande ko bota te okay kuna ba peso biloko kolia olobili loba ba boti o nzamba ko lobi ba ko sala ba miracle ba ko sala ba don ba ko sala boye mais mukola suka ko linga te nzamba loba ke ozaya yete parce que kaka olingi ko yoka o ba oloba na yote. Donc biso tozawana biso pe tozala biso exemplaire te. Biso pe tozaka ko luka pe na nzela na bino o bino bato ba opesa bino ba prophétie. Biso pe tozo djembela wana pona ke naloba nzoka de loko eza mabe nga pe petit à petit na sa nini na bando longola boy na longola oyo. Alors tozo ya nango to ya nango eza pona ba oyo ba chrétien nyonso oyo balingelaka nzambe. Meka ko examiner makambo. Meka koloba est-ce que azoloba ya solo, est-ce que ils le kuta, est-ce que ils boye donc so boye pe na ba bozo contribuer peut en tout cas profession yo to moni eza bongo te eza nango bongo te wana eza makambo akala boye biso. Mais pourquoi insulter ou bien koloba ke boza ba jaloux neti ngai na kozalaka jamais jalouse ya qui que ce soit moto yo nyonso akotaka toilette. Moi si nyonso la tarabane hygiénique ata ndenge nini oza ndenge ni atoko to komi première dame maman Denise jamais nga na ko jalouser yo parce que dans mona olekinga le logo te. Voilà, parce que même oza na mbongo ebele ndeni okolia jamais 5 tonnes ya biloko okolia par jour. Jamais kotambola likolo moko ekoti na voiture ya rouge likolo moso eke na voiture ya blé. Jamais kolala bambetu ba chambre 5 même oza na 10 chambres na ndako na soko lobi bando sande neti lelo lali awa le bolali na chambre mais olala ka na chambre moko par jour quand on chala ka na chambre moko ndenga pe na olala donc na minute so lingo ke matete ok ka na voiture moko donc na envier na mutu moko te. Mais jingainde na appréciaka moi so samsana est bien moi so comme kitoko moi so je vais apprécier mais te jalouser bien que se comparer au komona ngai jamais
Combien de fois les gens me disent, ah la danoise wana kutu, a chaka maquillage te, la danoise chocoté, la danoise boye, la danoise, moi je ne compare jamais avec mes ceux qui mes je vais dire mes collègues, ceux qui ba YouTube ou quoi, non. Moi ceux qui n'habitent les lots, non, il y en a teni, dès na lati teni boye, ils a teni au lalela, na koya nango. Na lalela yango te, mais na yebiki nazana na ndaku, na sokoli, je préfère être na teni, na zananga relax. Na koya, suki nanga, na kangi na nute. Donc, voilà. Donc, je veux venir comme ça. Je n'en vu personne. Au fingangai, aussi longtemps, mes enfants, même comme ça. Ma famille, balinga kanga. Oui, fi kutukoloba, tele chakufa. Donc, boya bo mata. Akuna matata. Donc, beau partager, beau liker. Ceux qui vont partager, belé, na kozonga li sous les lots, en tout cas, fona ça la des émissions. Nazo katana, on a solo, na bato live together, bazo benga déjà, tout et tout. Et puis, na ozonga li sous poto solo là. Naya kotiata moi commentaire mouké, na maman Alexandra, ça m'a touché. Ake na chambre à moi nanae, ndenga lali, ndenga sali boye. C'était, en tout cas, la fin était tellement organisé. Je voulais aussi parler aux jeunes filles. En tout cas, c'était un beaucoup exemple à suivre na jeune fille. Sa chambre était tellement propre. Donc, parce que je sais, ma fille est belle. Ce qui m'a bête à tour. Ce qui continue ma chambre na bango. Eh, ma mamie, on a coupé dans ça. Mais tout le monde, moi, je suis maman n'a jour à fongoli chambre. Chambre na c'était bien organisé. Malgré atambe tout n'a attendait qui en tika qui en bongo, mais c'était tout était bien en place. Non, 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 l'enfant vraiment était bien organisé. Tokoya, et puis on va aussi conseiller à la maman parce que moi aussi je vois dans l'avenir que maman wana akobota. Nazana nelikia wana. Et puis nazana bolingo wana. On a moi bonus ya maman ya Alexandra. Mais ce quoi anazolinga ke maman changer langage. Omoni bandi konanga bo changer langage pour na bana. Omoni parce que Dieu est tellement jaloux. Bandi ko mona pe boye batwana ba bomi pe o comprendre peut-être Samsung Dieu c'est à Saliam. Parce que tellement elle est zambazaka jaloux. Alingaka te o komisa mona non nzambe. Donc, maman comme ça qui n'est pas comme Nzambe. Donc, bébé de luxe, bébé de boyer, bébé de comme si. Non, 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 non. Maman, non, 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 biso, maman, na biso. Bandeko. Botala, bandeko, na toi qui toko, hein. Wana ko bolo ba bokosi. Ngako tout donc, so dans l'axe bino yana, bato ba ebi yana la lili ba ebi. Mais maman na biso boteli bana ki toko. Biso to leka maman biso na ki toko. Papa biso na ka boga. Ok? Bon, ngana yaka langa oloba vérité. Ma biso zaine kitoko makasite. Mais papa biso il était tellement beau, makila balube sangana donc un beau là. Dala taille là, il a ngabaya nga mibali ba musu baza ba peu près ba 2 mètres. Nga mokutu mwana nga mobali aza peu près nga tout la biso ba tol. Ozo comprendre. Donc mais maman la biso n'a jamais dit aux gens na boti bana mayele bandeko be mayele biso nyonso ekititi na bako jamais bana nga mayele bana nga boye. Maman biso disait non 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 non. Maman biso kutu nous a interdit même au salle la bana ba fête botala ti niveau maman boya grande sœur na biso salaka ba fête ka bana ba kuli boya bandeko na sa moi bonus kaka bana bakuli asaleli bana ne feti ya kokula après kokula mwana mobali pese côté ya ba sexe ya mibali mpese mikusa ye mama biso abi na ebisa abinoni bo salela ka bana ba feti te bo expose ka bana te. Pourquoi bon mwana kuli bo kei na restaurant bien bo bengi ka famille restreinte mama biso ndo linga biloko na te ngata una kula ka kutu bayana ngaso banda okula ezeka na famille mama lambika na famille to ba uche église ngaka na mbamba na ngai ka kimona suka non faut sela ngaka feti ngaka ka pana biso mbanga moka mbasela nga feti ta na kulaki ya mama biso ndo linga biloko na te. Donc abano yisa biso n'exposez pas les enfants ko sala la bana ba feti te ko sala boité alobi na tanga ba feti ba bokela ka bana ba biloko. Donc so mama biso zaki na batango mikolo ba YouTube e komi bolinga ba nubo leksa bana te ko tia mwana Facebook te
Maman biso ndoko linga te ko kumisaka bana te pa bato eza bien te olobaka toujours nga bana nanga boy nga bana nanga baza boy bana nanga baza danser non mama biso azaki donc na yebi te soki pourquoi elle a fait ça d'exposer l'enfant comme ça komona mwana même ti sikoyo bébé de luxe bébé de boy non maman tu auras encore des enfants. Et c'est pas bon d'exposer. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas bon d'exposer tes enfants. Toi qui exposes tes enfants toujours, c'est pas bon. Moi, si mon bazaka a na yuki a, moi na bando tanga na moi na ngai. Parce que moi na si c'est une école catholique, il y a a avant qu'il na uni université bande. Moi si wana soto kutandi na e. Kaka ai no, moi na ngai mathématique. Kutu denga zawana omona sola kisabana mathématique au boy ayoka ngana loba nange lote na loba ke lokote ngomsa bi yo mama limbisa ngaye tamso mona noza zoba ngalo bi azoka ndengo kozwa kwa ngana omona nge lokana oyebiso te soki azali ezoba isa seka azotanga ngai kanga na lingaka bana batanga kaka ata zuida mais soka balobi a passé oui moi je suis comme ça. J'ai dit, moi j'ai... réunion des parents. Na tout ni sko moi na bi. Yo la classe, botanga classe moko bobo alobi mama. Awa batu batanga classe moko te. Classe moko ezalaka te. Ngabi na ndenge ni abi niveau tozana ngo mathématique tozana niveau A B C na D. Bana mayele bazana A oya moyen B ezokita ti na D. Dans ma cours nyonso eza bon géographie A B C D bobo ceux qui zokende bana A bakei na classe na bango ya mathématique ya A batanga niveau ya makasi bana B pe bake na B bana C bake msu moto bozaki na A na mathématique ta mususu na côté na anglais bokekuta na C obi pe bokuta na B bokuta abi mwana wana wana bazoyebiso wana natikala kokutana na ye na classe moko te toskaka toliaka ensemble et tout ngabi poani abi mama pona ye azala kaka soit na C soit na D azana cours moko te na A na B ngana azala mingi A B cours moko boizaka cours ngo banda olinga ngo te azaka na B mais nyonso etikala azali A mais ye azala C D tamsu kuna na niveau na bango nde aza danser. Mais soyez ba tcheye na boy. Qu'est-ce qu'on a gagné comme nabi? De maman o ayaka ko tutela tolo ko kumisa. Ngabi abi ayaka ko loba noni. Nga natanga na mwana nete. Na tikala ko tanga na mwana nete mais na linga mwana to sa to solora bien na ba pause na biso to solola pas to za même niveau et tout. Ngabi mais les mamans pourquoi comme ça? Pourquoi ko tout a tolo boye? Eza mabe ko kumisa nga mwana nga te mama si toko sala kango il faut arrêter. Si ce n'est pas la jalousie il y a ba camarades ou bien il environnement ou bien la famille ce que kangiote justice nzambe ko frapper mwana. C'est quoi ya nzambe frappa kama kasi. On se comprendre. Donc vraiment tout est ba ko battre la bana nga vraiment quoi na mona ke mama na biso vraiment ba conseil apé ça biso. Ils ont un conseil moko pena apesanga motema même côté libala apesanga apesanga pena motema donc nazaka alongolanga jalousie moko boy donc abi mama soki mobali abimi aza isu ya yote ya fanda na yokaka choka fungoli porte à côté mon chéri po akenda kana nyonso nzoto na ye ato bandi ko lela ko bunda na we ko kufa pamba ato bengi ye papa akobenge pazo ya ba téléphone azobeta pe magoda donc ezana tina mokote yo zalaka sion ke soki nde ayete mais soka yela ndako azabone azaya yo donc voilà bablu kona nyoso esalanga ke epesaka ngano tuneti moi force moko boye et puis nalikamso pe na sala kango tilo aloba babi abi soko yebi ko sali kambute bakata yo ata mutu ba bébé to masasi ba boma yo mais qu'on dit maté au senga pardon à muto yebi ko sali lote
Maman Abisso nous a insisté à ça. Moi, je demande jamais pardon na muto na sali elote. Na kosenga te. Ni mobali, ni atoza mobali na atoza na kosenga te. Soki conscience na sali elote. Jamais. Surtout so atet so yo moko ko bandanga. Ata na fingi yo mto bandinga na fingi na osingo pardon te. Parce que c'est toi-même ko bandanga. OK? Donc moi je suis comme ça. Jinalandaka ngwana ba maman bana na biso photo éducaka bango balandaka makambo na biso. Donc maman zeki na bomo emso azolo babongo to obeta ngo kara. Mais lera ku maman biso azali soute obeta na koli na komika ko salela makambo maman biso. Alors ceux qui yosko yokolisi mwana non avantage azo kaka vanda bana enga boy mwana no pe akobota bana abandi ko sala baki vanda wana. Tant so epana yo ici et ça qui problème te mais epa ya bana na yo na banjo boma bango. Babadi ko sa pia bango ba poison babadi ko sala bango boy bande ko la simplicité parfois et ça la bien bon moi on t'a simple boy oye ba te combien de millions za na kacha banque oye bité ozo kanta ko kanza te muto ayaka na za boye na lati boye saki yango yo tant soupe saki yango ake ko zongo na asombi na yango mais lobi okizongisa surtout na omona kaka étiquette et katanate ezo djembela kaka. Non, non, non. Aola qui sont prités. Tant qu'à fait que aussi, à qui zong sango, à qui zong sango, dans magasin. Yo lobi, eh ya me maka saki mbala moko, maman ko landate, a zong saraba saki na magasin. A zong maman na bilamba bat ba zong saka. Au mona boye, a kocha poudre, a zo bate la kingo. Tant qu'à ici la longole lamba, a la lisiamo zumu pepe, a pomper, moi parfois bien. Ake zong sa na magasin ya ya zo ayebi magasin na ye na tike max na biso bateka bilamba ya kitoko basaka bien biloko malamu ba magasin mususu ba ozongisa ngamoko na somba sapato mo ya pas longtemps na sombi sapato na ya fetite na zo na koti ba doute engo na bia na lingi yango kaka na lati yango kutu na zongi carton ngo pezalaki papier nango ba ya prix ezaki ne babambaki na carton babambaki na sapato te bande ko na lati na omona na lingi na ngo kate na koti yango na sukuli na se na tchengo na carton na zongi si yango na ticket max il y a même pas sous une semaine na ke na ticket max yango na kuti yango pezaka wana ba sombi yango pe nante na bi wow ozo comprendre mais na lati yango ba tu pe na musana biso ba moninga na lati yango ope bakoloba ke ba mona ki pe ba tchena mutu ke lobi na ba omona ngo lisu te na mutu na ba ngaka mama la dano za na sapato wana nzo na sina zongo saki na ngao bozo mona ko envier na mutu te ko kumisa bana te eza malamu te eza na ngo bien te voilà à bon attendez salut bye bye voilà. Bon, partagez, il n'y a pas d'eau. Partagez, likez, émission. Merci.